donc chanson moi dans la 4 heures de Marinavie voilà et puis dans les seuls musiciens Victor les son on a dans bête en c'était parce que on a bien un pifo voilà pouvoir de faire parce que pouvoir sans vie donc ça bata mokeli baeba voilà on a nzembo na leli papa langa menea comment mbonenge atika biso et on a moné que na na fleur faire que pour nango on se ba tant souvent vous les bêtis kauki na moi na préféré na sala nkunga mais le pays tira la libelle na kata album moi et donc les autres ça colère ma belle non ba innocent na ba tout pamba pamba ba kota de mouvement na ba acrobat ayebi ata ba archité donc na ba acrobat na ba tout pamba su ya ba ta côté ni ngona donc ba kota de victoire té ba imana ba tanto ba groupe wana benga bango tuna bango o emana album ni na Victoria voilà vous comprenez donc on pifo donc bazo la pifo tina na merci beaucoup bana Congo merci bande tout bozo biso partout dans le monde tu expliquer bino que idéologie il y a King Kester mené et kokufa jamais parce que King Kester atika ba descendant ya ba blague té ba descendant au pena bazo représenter King Kester valablement a tozana 100% indusa sampayo oya prometaki biso album depuis vient biso Kester azalaka en vie a permetaka ya sala album oyo 100% indusa to solana ya auti ba voyage mo ba payer belé azongi na biso déjà na Kinshasa awa to sola mwa muke na maboko pe azongi na disque na 100% indusa album oyo za na mbanga danger na kati Anthony Sampa bonjour Ken piana ouais certainement yo mwana danger na bongo koto voilà parce que na beta na degna star ya Congo pe Afrique pe monde danger donc on demande papa Wemba et mener encore mambo vers la cause de Tarwambi baleli banka na bulaka neti blouson depuis Kester akufa blouson pe kota sa mabele mais na moni ozo continuer kaka système ya ba Levis non ba pièce ezali ba pièce ezali donc pourtant rien à dire biso bato to la formation na ndenge nango voilà donc ba faire tout ezali ba triple Weston tout ezali non ezali na bito kenda voyage balobi mikolo pe ozo fanda trotte na kin bon nana yebo na fanda pena parce que na sala promotion ya disque oyo voilà 100% indusa on revera ba pièce ndenge betami voilà donc ba collection 2016 ndenge betami na kata fiche donc ma solo za bien album yango boselaki mingi batungu singa trop na boni na sali effort perso voilà nga mo mbala sala ka mo ba bakara homo so be ngo bakara homo danger donc on dirait donc na ringa box ata ozo beta yo ba beto donc vimbi makile zo bima mais autre kaka ozo kaka vide donc ozo kaka vide inter perkit inter adversaire KO inter match filé donc nenge biso to gagner match quoi donc match c'est là déjà quoi nazo rappeler bandeko mais album e umeli webi ke masolo to beta depuis pena King Kester aza pena vie King Kester pas ala lo baba sampa pena baza ba premier soda o balinga ba pikisenga AVCR kolongwa na bango non biso yemo kaza ko bango que un peuple mûr voilà doit d'abord compter sur ses propres forces voilà donc il y a une force à danser donc tu as besoin de 5 mois de déplacement mouké pour biso kolongwa te mais déplacement voilà moi déplacement mouké incompréhension et puis HB il mouké sans idéologie voilà on s'en koyeba yango ça kinengo na mais vers un grand prêtre akendeki ba beti zani tumino mona ya ndenge donc avec ba Gezo Star avec ba tona tout ba paparazzi à ce qui peut rectifier bien avec ba fila ba sele et récupère très bien ba molo scanto bango nyonso et récupère très bien voilà siko est-ce que batu ba yoka système ka Victoria election ou bien yo beti ba mélange ba style ebele non ba mélange style ebele ali donc la Victoria ezali na beti ba jazz na côté bien parce que musique eza solo eza o ba fiera ba salaka donc ba toka ba franco ba toka ba tabulé ba faire so bantesa ba madilu système ba pebe calé donc ba toka musique ba sala et on c'est symbiose album moi donc so ko so yo net o jazz ko so samba mo la kali donné donc ça ba innovation ba ngamno so o na yoko loki bisika na kota ki bena ba cours mususu ya ki ba benga ngo ba
bakour moko donc par correspondance ozo comprendre yango misi symbiose ya baplan ya leo donc hermo ka Carlito hermo mangwana hermo net yemo vieux caisse hermo voilà hermo net sampa yemo voilà donc masolo là bien pas somba yango album ya solo oza ba aventure te musique ya solo musique ya lutumba ozo comprendre ça na kati yao. Merci beaucoup Anthony Sampayo tozo continuer na biso toujours. Est-ce que na kati ya album na yo osali pe ndenge balobaka moi répertoire na yo ya banzembo beta mo ba vocal, est-ce que osali eloko mo pe na kati ya album? Non nasali yango te oyo eza babiloko ya sika nyonso eza ya sika babiloko wana se eleki déjà se eleki tokosongola yango su te donc sikoyo baplan na ya sika na kati ya 100% endusa donc bachanson eza ebele donc toza na 100% endusa yango moko malela pistolet nzembo na yembeli Martin Kanda na pese besete bisika ali Claude Martin Kanda donc le PDG de PDG na maman de film donc titre elle au pistolet et puis toza na dire d'être bébé toza na Motakweya donc Motakweya ali depuis mes larmes et donc ma miso na ngai donc na nzembo na leli papa na ngai menea comment mbulenge atika biso yango na moneki na kana fleur faire que pour la nango on se ba tant sube mvule beti kauki na moi na préféré na sala nkunga mais le pe tira les belles na kata album moi voilà to ba na kata album to monyo za na 8 titres non ba featuring za na kati si featuring ezali na zana mon soko tangi bia ba komia wa Anthony Sampayo fit King Kesser Mene donc chanson mo za na kati ya Otema na vie et puis na za les seuls musiciens ya Victor Elé son on a dans beta ngo c'était parce que na zana on a bien un pifo pouvoir de faire parce que pouvoir sans vie donc ça bata mokeli baeba donc vie te mena na ye nzembo ya donc so juste CD première chanson featuring ya Sampayo na King Kesser yana petit na ye wabike batu bazela siko bazelo kwa ve ya sika mais yo lobi obimisi donc this is me et ça qui moi ambri ça na moi ambri siko maintenant donc 100% indusa ba yo ka voix ya Nkwamambu et fala mala cause ba yo ka voix na ye donc na petit na ye King Sampayo et ça la rondeni lelo moni ba Victor bimi bele mayebo mutu nyonso akomi ngande Kesser atikeli Victor mutu nyonso akomi rapport chini no kopesa bato bazowela Victor Election eloko nazo pesa colère mabe non dona ba innocent na bato ya pamba bakota auto mouvement te na ba acrobat ayebi ata ba archite donc dona ba acrobat na bato ya pamba basu ya bato akoteni na ngona donc bakota auto Victoria te ba yema batanto basé ba groupe wana benga bango tuna bango oyemba na album ni na Victoria vous comprenez donc mpifo donc bazo la mpifo tina na vous comprenez donc so to ba descendant variable et direct parce que to salaki orchestre vous comprenez ezana ba messe ba sala orchestre na bato orchestre salaka biso to ki bato to salaki orchestre et maintenant comment moi na poto 7 years ago autrement dit ça t'a passé avant na poto donc ngesa ko la diminuer obike bo sala kombo ba zoebela ba souhaitele yoka na beto le solo donc 7 years ago autrement 17 ans passé j'ai appelé na mikili donc comment ya Michael Jackson akota na plan moko boye abmakati ti ba masa mama mbo de pa na mabato na tout na King Boss office ba non moto na biso papa mbasalo orchestre na kisa nouvelle écriture donc yo et puis wanko via moto na yo asele be katia latino donc il faut zonga ozo ba jeune vous comprenez quel piano via zonga kin ayo so batoko ba biso boye donc avec mambo de pas na mabato na tout King Boss office recrutement mamono surtout vous mettez salami avec Ngai avec Adel Okela avec William Bondaki Zozo Malaba père son âme chef la mission d'orchestre père son âme et puis ba Zoebela ba Gezo Star Sotelese Guy Moller Eric Massoudi équipe wana équipe de choc voilà donc ndenge moka yemba pena longue histoire moka et puis longue histoire to beti stade de martyr biso batali boso beti stade de martyr danger batali boso stade King Kesser abima bien sur le terrain pena ya orange voilà donc to beti stade de martyr batali boso le reste tout bagina simana biso donc na simoro lutumba danger vous comprenez bon sikoyo yemo ba benga yango dream team équipe de rêve abi ba petit oyo
quand nous avons que ce monde des artistes à notre image, bah plutôt à la Bazaraka, donc Bango Bazaraka qui biso. Voilà. Donc parmi biso, il y a des élus aussi. Voilà. Donc beaucoup sont appelés et personne ne lit. Bah biso bah samba auto bah éli. Bah éli et ça bateau ça la montée manamboka. Voilà. Donc mon album yango yo. Donc moi tout le bateau les athées parce que tu réponds voilà le kamangote. Vérité ezali vérité bien boy besoin journaliste c'est boy vérité. Nani azali nana et bien nazate. Mais balobi ndenge masolo ndenge tozoka il paraît famille Jijaki c'est mieux que cette qui allait parler qui n'est joli mubiala. Si ba victoire est belete ningo lobi autotana comme victoire nini victoire za moko o kesa la tikaki voilà o ba petela ba petela kitambo wana victoire o yemene ya atikaki danger soki joli mubiala ninge pe en tant que petit frère propre qui kesa le mene ya et puis cofondateur de Victoria il est parmi les 12 apôtres voilà donc il faut comprendre ngwana donc on a droit ça la victoire na voilà soit ça la victoire de joli mubiala c'est bien ya ma bête ninga sala ngwana voilà ya ça na droit le reste c'est pas à droite danger donc na ba petit nga kitambo Victoria wana dream team o biso to tikaki o ba petit nga ba remplaçant o ba tsaka na vietti na sukaina o de baliti na suka donc wana ne Victoria elle est son dream band nga na ko sala lezinga orchestre na ko na dream team maluta continue voilà donc na Victoria te c'est dream team la luta continue donc la lutte continue voilà donc toujours lutter pour la combo mener ya ebunga te voilà mais faut ça na nga bien na nga bien eza na nga désolé dimba ouais so on a mis ça pour le micro yembi pour BBC au fini comment mener donc ça la bien c'est siko bande kwa poto o pe bazana besoin bayoka voir orchestre biloko suka orchestre atikaka est-ce que vous avez une page officielle même il y a Twitter Facebook pour se retrouver facilement bon nazala mutu mo boya osala makambo wana ola ngana za mir nango te voilà na pesi na mutu wana osala ngo que ba mona ngo ba revango mais ba bazo CD donc zona masolo na Diego musique voilà to Diego ne peut-être moto ko te na Paris kuna voilà merci beaucoup Adel Djogo bago danger fait na Jimmy Belau yo yebi vient na Jimmy Belau mais tout monde qui a ozo préparer album chaque jour bozo tambola na Godelo Fombo bozo tambola na Godelo Fombo Godelo Fombo tangete a parmi batu o travailler na bango non so tali de comme dans la kati voilà comme on yango yo côté arrangement côté prise de son le Godelo Fombo yango yo voilà arrangement yango yo Laurent Kadogo Bruno Sona et puis Godelo Fombo donc Godelo Fombo azasu mastate o mandeko donc ndeko bena ninga solo parce que tout ça les sanaka comme ma famille voilà donc tout ça léopard des alliés bah biso ba noyo voilà nata léopard sur les camboisali tout ça na mona mona ne to sana tant to beta kinze mo papa mba to faire kufi tout ça qui benze mo tant que léopard je mona donc on est la famille donc le femme beti pas arrangé et puis ngamo pe na mbi pe album na ye donc makambo bien merci à Tony Sampa bande ko ba landa biso ebele eza na artiste moko pe totanga kombo te topesaki embargo na émission tolobino tellement batushaki journaliste na Angola tokotel ndeko na so journaliste topesi embargo est-ce que ceux qui tokaki mouvement moko evajaki na Angola mouvement moko evajaki na Angola babete journaliste biso tolobaki embargo mais toki batindeli biso ba convocation awa est-ce que ceux qui journaliste apesi musicien embargo est-ce que likamba convocation bon ken piana na habité ne roba parce que na habi pour tout la makoloté le Kambongo voilà mais le Kambo ba justice bon na habité quoi donc journalisme ça libéral voilà donc c'est la démocratie donc roba le Kambo de rôle nga to mo rôle nga no pété voilà que bon on va samba oté bon ça ligne et ça l'angorien donc que nous na journaliste na justice voilà merci beaucoup à Tony Sampa na habité bande ko ba retenir nini na album oyo sali ba clip ou bien ba ozango na version audio non ça DVD na nini na disque na CD quoi o la biso ka CD et DVD ça na Dakar na ozango va ko ozango merci Jimmy Belau Papi Kelipi vieux propre Angel Muswahili Makizembe balobi to resamba na bango po embargo et kotika l'embargo soki na boyi na nga yo na kolekana oko e biloko na elekana émission na nga te masala nga mige niema
nalobaki na kobundela yo parce que oza collègue nanga journaliste tokende osamba na bango kaka na parquet mpo bango moko baluki makambo tokende kaka kosamba mpo esala rien voilà DVD yango yo moni DVD eza na 3 chansons na kati voilà oyo ezali nzembo ya Grévi Foutera liye bozola mbwa et puis eza na nzembo ya Martin Kanda pistolet et puis eza na Melarme nzembo oyo na dédié mpona King Kester mene ya Nkamambu donc fomumpa tari wambi aleli banka donc banzi bilongo bazo ba clip nyonso tu yango donc mais 3 clips le reste ba clip misusu nazo préparer yango et pour nzembo tembe na fekes clip lango basa la montage za na Chine voilà bazo tin lango kala mingi deso ye bo mona na ba télévision danger mais au moment ba siège ba répétition ba activité bandulo zo sala te na habité depuis na songi dans notre songi ba répétition benate parce que na celle déjà na ça 2 semaines donc nous avons préparé nous pour sortir disque na pesa na distributeur donc batu bazwango bakene na Greco Music do yem da simbiso mikolo donc Greco Music donc to pesier distribution et pour na Diego Music Diego Music weza na kana wana na India bakende basomba yango kuna eza kuna 100% ndusa ba exige bena original basomba original ba son bien ba banzema bien et puis pour la répétition to tala entre bandal ou bien kasafu boto songa la 16 na kala na staff molunge na nini na Inza numéro 3 staff molunge to balancer ka soit to jour mon bandal jour mon kasafu voilà merci to comme na suka ba Gauthier Mascotte ba lando zet kiri vero kiri Adel Joko ba good danger ba zolanda biso Gauthier Mascotte na pese ba saluta ba certain Gauthier Mascotte voilà mutulanga voilà Gauthier Mascotte na éviter moi message moko na bandeko tu ba lando so na poto bon on a plaisir à trop baso maka disque bayoka susu do bayoka nga ça fait longtemps bayoka ngai et puis bayoka nga susu bien na fait na Kester le mener ne to yembi na indo ça pèse en tête oki depuis bande l'émission donc na pesa indo ça moi demi ata nzembo le livre na Kester nsangwe uti musika na mboka France o Paris babengi nga na drisha motometre pesinga nsangu nandimite nabengi giki mvula eminga na kolela nasimi moto kake beti na motema mwangai o papa akei mbaba ekwei nakozwa ye lisusu wapie donc baso masede ba bien sikoyo nzembo nini okanisana na King Kester makasi o boyemba na kati ya Victor Election mo to mo anzi mebele leti nsango ya mpasi po ya basali teke bwalo temona na mboka mopaya tengo tani na zui anga lisanda na linzela ya moluka nzela ya mokitano ekomi biso na Angola mawa tokomi konyo kama lokola bibwele voilà merci ezalaki wana Tony Sampayo voilà so bokoka mais na sentir oza makila Kester ne makasi na nzoto ah mais oui nga za descendant valable et direct voilà de tous les biso tout wana biso nyonso voilà biso tout de wana donc et moi je la kata kundelungu voilà apesa ngango le petit nga ba par nga yo osali bato surprise mbala mo album na maboko ah mais oui chose à dire parce que to bondi trop to lobi trop voilà to bondi to super politaire te voilà on faut ça il faut perso la bimaka pas dans les nerfs pas plein bimi merci beaucoup to comme to succès mission awa moi ba mbote ça la bien si mbote na pesi na Zekla par rapport l'honorable voilà on a pire donc voilà donc dans ça on a dans Zekla parce que Zekla na patron RTNC donc ba sero na mélodie en franc donc tozo na ba pipa na beta bla mazantomo bena ya orange je na ben kovia a beta be donc ya pas na orange donc ngasi ko ngana soki ya vekes mda pesa nga voilà na beta bela mazantomo do seri wana donc polémique au sakanati donc bien que va beta ya batsa ba pensa ba pense voilà ba pen donc ngaso na beta ya
il y a tiré avec Agoul. Voilà. Sur le rang, donc, Oyo, et l'équipe Owana, dans la carte polémique, donc, c'est là, à Pampanga Mabé, c'est nous, donc, on a remercié. Et puis, la carte à chaîne Nabino, Direct TV, Jérémy Yoka, donc, on a tout, donc, il va Maboko, et puis, on a Marocain Piana, et puis, on a petit frère propre, le cadet. Pegin Sasa. Donc, tout. Donc, plaisir à trop quoi. Danser. Donc, la petite sous certes pas honorable Nerombungu. Voilà. Bungu parce que Azali certes naé. Na bosanité les sous. Ko pesa certes. Et pas ya son éminence maître Kazi. Ah, mais merci à trop et puis Costa Couleur. Bon on soit donc la personne certes na bango et sans oublier maître Migi grand frère propre Guicha ba somo trop. Et puis le président Rachidi Koupa. Merci beaucoup. On soutenir ba. Au ticket il appelle CD à promotion bon, nous avons fait la carte. Voilà. Okay. Nous avons la promotion na YouTube, nous avons la peine à télévision parce que tu as besoin pour promouvoir l'artiste. Pas qu'il y ait toujours liboso. En tout cas, merci à Tony Sampaio pour la disponibilité à temps. King Sampaio. Voilà. Parce que c'est le roi. Voilà, King Sampaio. King Sampaio. Donc, comment c'est déjà côté? Déjà, Makoukoula, les anneaux. Voilà, danger. Sur le nom des femmes, c'est là. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. King Sampaio, Papi Kelly, Adel Djogo Bagou Danger, merci. Jimmy Bellaou. Ah voilà, King Sampaio na moto déjà. Voilà, ils allaient commander ça à partir de la Chine. Voilà. Donc il y a tout balingango na numéro, on peut ça bango so balingi. Voilà. Donc on s'appelle numéro 0043 99 42 44 713. Danger. Donc 00243 99 42 44 713 ba obenga. Donc ba kuta na article ba peut ba CD oyo. Voilà. Et puis ba kepso pezali. Voilà, merci. Merci à Tony Sampaio Tosuki wana. Merci vraiment. Nasi to tchara po yoza mutu na biso ya kati. Botikate parce que wana mama na po. Parce que l'idéologie à Victoria va la la cause et Kobungazi. Voilà, merci beaucoup. Merci Ken. Merci Adel Djogo Bagou Danger. Venanga Youssouf Pourada Trezeguet Mouzala demi-dieu de Paris. Hollanda biso Luizo Ombata second hand. Balobi maison d'habillement ya munene. Merci Eric Limbaya, agence Le Miracel. Yo yebi Hollanda biso. Tosuki wana on se retrouve après. De Paris, yo yebi.